Monsieur Jules Alingete Mbote Nayo. Mbote Marius. Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso touti komona rapport ya Cour des comptes et outi ko bima par rapport ya dépassement ya budget ya l'État pona yo rapport oyo elakisi nini. Bon, biso nyonso tolandi Cour des comptes a rendre public rapport na ye sur l'exécution ya budget 2020. Cour des comptes à lobby boye pour l'année 2020 budget à l'État ezalaki exécuté na dépassement ya 7 Cour des comptes à lobby bisusu apesi liste ya ba institution na ba ministère oyo et sali ba dépassement budgétaire na invité batu oyo nyonso baza intéressé batanga rapport ya Cour des comptes bakomona ndenge ba institution ezali classé ngana zali molobeli ya institution moko te mais bakomona pe batu bako comprendre réalité à makambo to banayi koloba na bango basedaka na ba manipulation te na invité kaka batu bakende kotanga rapport ya Cour des comptes pe esengeli na bino koyeba te na mokili mobimba ba dépassement budgétaire esalamaka mais il faut esalama selon les normes pe ezala justifié soki boza na dépassement budgétaire de plus ou moins 20% et à 10% pardon soki eza justifié vous êtes dans les normes tolingi tolobaka ke sikoyo débat wana parce que institution oyo ezali officiellement chargé ya kolobela makambo ya dépassement et pesi rapport nango dépassement ezali à 7% pour l'ensemble du budget et pesi pe ba institution oyo esali dépassement bakene kotanga yango ngana osala commentaire te comme ça va comprendre on était dans quelle manipulation. Alors tu as dit que ba ONG et belé mikolo et outi koleka bazalaki mingi kolakisa musapi la présidence ya République ndenge bango balekisi penda dépassement budget na mona ki ba chiffre ba pesaki nazana ngosu na mutute. Est-ce que ba chiffre wana ezongite na rapport oyo e uti kobima? En tout cas ezali soni pona ba ONG nyonso esalaki makelele o balobaki que inspection générale des finances ezali ko couvrir institution à République pona na information na yo totangi rapport ya Cour des comptes et lobby boye pour la présidence de la République Cour des comptes et lobby dépassement budgétaire ya présidence de la République ezali à 13% pour la 2020 P est classé présidence de la République comme 23e institution au esali dépassement donc ezali numéro 1 T numéro 2 T numéro 3 T numéro 10 T numéro 20 T ezali 23e Oyangwana rapport ya Cour des comptes c'est na bamba ke no kotanga pe na ko inviter bango bataki makele likola maramba dépassement ba rendre ba sala ba commentaire belé sur le rapport ya Cour des comptes ba communiquer à l'opinion pour opinion yé ba vérité nous en matière ya gestion ya finance publique yango tebisaki bango soki eza domaine na yo te koya na yo kotia makele ya pamba te poza na maîtrise na yango te maintenant que ezali Cour des comptes nous na bango ba rendre public ba sala large diffusion rapport wana pour opinion comprendre vérité. Alors sikoyo motuna munene o ngana zanango pona yo monsieur Jules Alingete ezali position na yo en tant que IGF position na bino na makambo oyo pona nini bozolo bela yango musala nini o bino bosala bozolo bela yango oui parce que nasi sa mutuna na ngai ko sala débat munene parce que batu mingi bazo kanisa que IGF et protéger la présidence de la République. Chaque fois que rapport est que présidence de la République, malversation ezali binobo protéger Rabango, ezali pona yangonde ou lingio lobela makambo o yo po moni que et pesi bino raison. C'est tozali ko lobango pona ko restituer vérité. Pona ko lobake batu o babandai koloba bazaki kokosa opinion yango nde tolobeli yango parce bango balingaki balekisa biso balakisa te biso tozali ba défenseur ya bato bazali kosala mauvaise gestion biso tolobaki ke ezali ndenge wana te esengeli ba chiffre ezala vérité topekisaki bango ba manipule opinion bango balingaki kolakisa ke biso nde tozo bomba bato bazo gérer mabe sikoyo Cour des comptes oza habilité à rendre ba chiffre yango biso tolobi na bango osala large diffusion à rapport ya Cour des comptes pourquoi bango balingi ko sala yango te pourquoi bakangi munoko yango na nde problème na biso tozali wana pona ko implémenter la bonne gouvernance soki place eloko ezali kotambola mabe tolobaka eza kotambola mabe soki ezotambola malamu tolobaka ezotambola malamu toyebisa bango tosali excédent budgétaire historique il y a 2 milliards de dollars américains par an balobela yango te bango baza chargé ya kosuivre exécution ya budget ata mukolo mo balobeli yango te soki ekomika kote ya mbeba bango bamati balobeli mbeba yango mpe bazolobela ya lokuta bakosi batu lelo rapport ya organe habilité institution habilité ebimi bakangi munoko yango wana tolobi
il faut totambola na vérité na bosembo. Toza wana pona ko couvrir mutu te Olanda ka ba rapport na biso soki mutu ayibi mbongo tolobaka azala na majorité azala na opposition tolobela rango to lobela ba rapport ya batu oyo baza na opposition to lobela ba rapport ya batu baza na pouvoir sikoyo mikolo nyonso bolandaka toza ko epenge ba membre ya gouvernement presque bambeba ezali to lobela yango yango wana nde biso nde to travaillaka to couvraka to bombaka mutu te eze sengote pona biso eza pe mawate ezali seulement restitution ya vérité. Alors ce qui totali excédent budgétaire et salimi, est-ce que tokoki koloba ke et salimi pe pona musala malamu IGF asali ya contrôle ou bien ezanango nde tolobaka ça n'a rien à voir na IGF? Excédent budgétaire wana pona biso eza na ba 4 sources. Source ya liboso ezali meilleur encadrement ya finances publiques na ba service mobilisateur des recettes par le gouvernement de la République. Source ya mibali ezali annulation ya ba exonération fantaisiste o ezalaki na mboka na biso. Source ya misat ezali kobo ya ba compensation ya recette oyo ezalaki kosalama par le passé. Source ya mine ezali augmentation ya bacours ya minéraux oyo tokonesaki na 2020 yango esali impact nango pe na 2021 et source ya suka pe bobangi ya gendarme po botia bobangi ya gendarme parce que bobangi ya gendarme ezali pe kosala ke batu bacha se ranger bazala na molongo ya wana ba facteur wana nyonso esali finance publique na biso et connaître amélioration na 2020. Donc ba acteur bazali ebele gouvernement en premier lieu, ba régie financière, l'inspection générale des finances, la présidence de la République, tout le monde a pris conscience de travailler ensemble pour topé ça. Finance publique na biso chance à évoluer na ndenge malamu. Alors parmi ba action na yo monsieur Jules Ngete o utiko sala na mobu moimo utiko leka to monaki yango na ba réseaux sociaux et tamboli ba inspecteur ya finance bazui mituka ya sika et uti wapi? Merci beaucoup Marius. Na satandai na motuna wana te me na monyango kitoko. Ba ngai en tant que manager nakendaki ko négocier na Robank. Na lobi na bango bosombela ba inspecteur mutuka ya crédit. Salaire na bango elekaka epai na bino, bopesa bango mituka bongo bobanda kokata na salaire na bango. Tosali négociation wana na Robank. Atali salaire ya ba inspecteur alobi ezali possible apesa bango crédit pour 4 années. Et Robank abimisi misolo na ye asombi mituka wana bomoni apesi na inspecteur ngai inspection générale des finances engagement na ngai ezali ke salaire ya inspecteur ekoleka kaka na Robank pendant 5 ans pour epesa na Robank ndingisa ya ko retenir chaque mois mbongo na ye ti crédit wana ekosila yango wana nde montage to salaki ça fait partie du management. Donc inspection générale des finances asombeli inspecteur mitukate inspecteur ba négocier crédit auprès ya banque esika misolo na bango efuta maka banque amoni ezali possible apesi bango crédit et crédit wana chaque inspecteur a consenti ba sombela ye mutuka par la banque et banque azo retenir mbongo wana. Voilà ce qui s'est passé. Natura kyo mutuna oyo mukoto salaka émission na français za mutuna na nga suka sur ndenge nini oza ko sala monsieur Jules Ngeti pour que ba inspecteur na yo bakoka kozongisa mosolo toyebi ke na mboka na biso eza facile ba corrompre bango eloko nini ezosala ke oya yo bazokende liboso bazokotisa mbongo na caisse ya l'état bazala ba tentation ya corruption te na ngai na kanisi boye pona kosala mosala malamu esengeli kotia personnel na yo au centre ba préoccupation na yo yango biso tosali na inspection générale des finances to travailler tout d'abord sur le plan ya intégrité morale. Tozali ko sensibiliser l'inspecteur mikolo nyonso po bayeba te corruption ezali eloko mabe ezoboma mboka. L'inspecteur ba comprendre yango ba telemi balobi non à la corruption. Deuxième élément, to travailler na misolo oyo gouvernement afutaka biso pour na fonctionnement. Tozwa au moins 60% mbongo wana totindi yango comme motivation na l'inspecteur. Ezali légal parce que loi o ezali ko réglementer rétrocession au profit à bas service et yebiti biso que 60% ya mbongo bazopesa biso tout utiliser yango pour na motivation à personnel yango to respecter mobeko wana to juste 60% ya mbongo et ya ka inspection
tooriente yango mpona motivation ya bapersonnel na biso, 20% ya mbongo eyaka tooriente yango mpona investissement, 20% tooriente yango mpona fonctionnement. Tolandi mibeko wana yango wana bainspecteur basepeli baza na mwa mosolo na bango na oyo leta azopesa bakomi mpe motive ya kosala mosala. Monsieur Jules Alingete, merci mingi lokolo ndimaki koyano na mituna na biso. Merci bomingi, Monsieur Marius.